Mbote mingi balanzi ya émission qui circule kande na lobara Gloria Nyimbo la katele ya sans frontières abi aza partout oh wapi bo mona ngai lelo na sepeli na komano na parti politique moko ya mboka na biso to kana bandeko bazolo banini pona makambo élection baza content ou mécontent to yo ki lisusu côté musu ba voter te côté ba voter to e banan vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Tokomi wapi, tozo kende wapi. Merci. Original. Bonjour papa Nangai. Ah bonjour. Bonne santé. Bien. Papa, moi question mkie mo mutuna mkie kana makambo ele kana mboka na biso pona makambo ba élection. Bo mona ngondenge nini? Po biso to sepela ka koyoka bino population nini bozolo ba ndenge nini mboka zo tambola oyebi ndenge zala. Mama maboko pembe. Toyebi ke nyonso le kana nyonso balobana ya ba provocation. Baloba kotindika biso na ndenge nyonso na boycott. Toko tangote. A comprendre. Biso le 30 suka élection. Et bon moto ki soki ba province mususu ko voter te. Na yebite pour la marambano lobini. Ba province ba ko voter tozo ande ba raison. Ba lobi boye. Na Beni na Butembo bazo éviter risque ya contamination ya Ebola. Basango balaka kuna bateyaka. Babenisaka pe bato. Ba pasteur bazalaka kuna bateyaka. Bapesanaka bango nyonso bambote. Ba match ebetamaka. Bato bakendaka na ba wenze. A comprendre? Nyonso tu wana risque ya contamination ezate. Campagne esalemi. Ba plein ya fou ya ndenge wana. Na ba meeting. A comprendre? Risque ya contamination ezalaki te. Kaka pote toya. Tocha molongo de 6h ti 17h batuba panzana. Lobi toyeba nani a gagné. Ndeko mirisa la contamination. Wana polémique. Maman, dans lobi wana polémique wana tozo kota te balu kande batindi kabiso na boycott. Toko mate biso les 30 élections. Ata na machine mibale. Toko voter kaka de 6h à 17h. Molongo e katani. Merci papa, merci vraiment. Merci. Papa yo lobi nini pona onde kwa uti ko loba to yo kende nga lobi siko tozaka na posa to eba mutu na mutu o eza kati ya mutu na mutu vraiment to yo kinde ko nga lobi ki la marambu soki eza maramba propagande banini boye contamination zate soki ko maramba voter ko mindeni yo moni ndeni bon moni na mokili na oyebisa yo mutu fa yo karabatu batu mususu eza azana kindoki azwana kimukolo na kindoki abotama. Donc ils a passé pour baloba. Et logo bato basali oyo ils a malamu te. C'est bango no so ba congolais bazana droit à voter. Mais to comprendre bango pas so bango bazomona ya on peut biso to zomona. Bazana droit à voter muta ko confisquer bango ko ça la vote te. Mais logo la bato ba diriger biso bazana mutema ya mabe balingi te. Mais logo na oye biso boye. Biso to viva mobutu to mona nyonso le kana na mboka oyo. Et logo leki tika ezate o bango ba luka. J'espère na olinga malobo yo kolongola ngoti. Mobutu azalaka le roi d'Isaïe. O ba no benge tout puissant. J'espère en Afrique mutaleka ka ezate. Mais les balobaka tika ayokaka abima na okende. Moni peuple congolais na koyebisa yo toko pardonner mutute cette fois-ci. Oya Mobutu bazwaka chance. Oya mbalo yo toko sala pena que non mboka le rezwanzela oyo bakozwa totamona nzela nite to permettre mutute. Merci papa. Siko pona ba oyo baboyi neti nde balobi na province tel vote kozala te yo lobi nini o mona ngondenge nini yango na utso ebisa ati baza na droit ya ko voter mais lokola bato baza malamu te bali baza malade liboso ya ba malade o ba créer wana muninga nga utso ba adi ebola ezakuna campagne salami kuna bo basali pona nini yango to wike no manga atala sima azongani toko pardonner et puis ngoi mulunda loko azana vive azana bon moi face un peuple congolais pardon puisque Tshisekedi a gagné en 2011 soka 5 peuple congolais pardon ti et kolanda même nanga na koloba bo pona chité et loko leki population ezati nde bango ba okanisa même bombe même nduki
et l'équipe population de ce meki beaucoup en abisso dans la dimanche to l'axe bango que nous abisso ça puissant que bango et puis to donc to aussi là bango retour na ngai na lo bail mambo solo original. Bonjour papa na ngai. Bonjour maman. Nangi na tu na kalika mwa mke pona parti na bino IDPS bino bolobi nini na marambo balobi bande comme susu ba ko voter te bino bobu décision nini bozui vraiment na likambo wana bino pe boko kene élection to ndenge nini expliquer biso non po ba ninga ba za na poto par-ci par-là ba za na kinte ba nini vraiment ils ont les kalamboka finalement. Et le liboso na ko bisa bande ko na biso ebola na Congo ça la raté. On a manœuvre ya bato Kabila. Et le liboso parce que Monique na beni Chadara nyati benité, ba Monique kuna Chadara za na échec. Kuna za fief ya opposition. So te na propagande position neti biso bato cash to jibeni na maboko. So te ba réaction même ya pouvoir en place. Au monde que Monique va perdre est au monde na moi si ya mokonja mboka tozane sikoyo. Alexis déjà que non Ujana. Alexis déjà que non te va perdre pouvoir na bango. Yango siko na kana wana Chadara kitakite et va pesa neti beni sanction pour na Chadara kitaki na benité pour va perdre pouvoir. Mais l'autre loba boy bande ko na biso ya beni c'est important départ ya Kabila. Yango biso de peste lobi boy. Ata Kabila seul sa élection kata na quartier moko kaka. Toko voter mo continue biso ko bima Kabila akokende beni eza na kati ya Congo réconciliation nationale ekosalema mututement na tout ya beni akozala servi na pouvoir ozo en place ozo sikoyo. Merci papa, merci vraiment, merci. Bonjour papa, yo posana eloko mo ya robakisa na onde kwa lobi. Oui, na eloko robakisa. Pona ngai na lobi Kabila ndenge azalaki wana Kabila kendaki na tribunal des Nations Unies apotaki gara abi akosalisa élection eza crédible, transparent et apaisé. Maman ndenge Kabila auti kolongola ba province oyo wana est-ce que l'élection ya Kabila akosalisa ekozala apaisé? Est-ce que ça y est organisera ba élection? Te alobaki poni alobaki message wana. Po apesaki message wana devant monde. Alobi élection na kosalisa ekozala apaisé, transparent et crédible. Bino boko tate. Ngam na lobi malobaneza ngai mama. Malobaneza ngai be ya Kabila alobaki yango. Ah bon na reçu que c'est papa olobi. Oui, yango wana na lobi boy. Lokola a écarté batwana. Nazo pesa ka analyse. Lokola a écarté bango. Soki lelo Kabila asasi élection. Dès que Mutuna biso abimi président. Siko bango bazana droit boya. Ou bien bango ya bango abimi président. Biso za droit boya. Po batakuna bakoboya babito ebi mukonzi wana te. Po biso do voter kite. Siko eko sala nini omonde Kabila zo biso na mbutu mbutu. Po siko kuna soki balobi to ebi mukonzi wana te. Mutamemi biso des autres raisons. Normalement il faut bakanga Kabila na moment oyo. Kabila c'est autre tradition il faut bakanga. Pour Kabila a signé devant le monde dans cette élection crédible, transparent, apaisée. Si l'élection Kabila est apaisée, pour écarter Batumoussous. Parce que les Congolais, les Colabiso. Mais au quartier Bango, pour le monde qui cette élection, est-ce que les résultats sont bima? Merci papa. Original. Mbote papa la ngai. Mbote maman la ngai. Boni santé. Santé zamala. Kombo nani pona bato bazolanda baye bayo pe. Nga kombo na ngai ezali Blaise Lum. Blaise Lum. Oza combattant IDPS? Naza combattant Makila. Papa mais par rapport à ya micro balader ndenge tozo tambola toyeba nini penza zo le kalamboko toyoki ba secteur mususu eko voter te tel que beni pona yo étant que combattant IDPS lobby vraiment nini na mahamunyo so. Eloko oyo lobby eza très important. Eza stratégie à majorité. Tellement tozonga non tellement bango batela biso obstacle la machine. Bakanisa ke tokoboya machine pour élection ça la maté. Tellement bango soube so obstacle ya beni na Butembo. Bakanisa ke tokoboya yango. Ndoka pa na biso tondimi yango mais pourvu que les 30 tokendeka na maponami. Bino bobo zara na posa les 30 mais balobi ba province mususu ezo voter te vu que ba malade koti ba Ebola omona nyoso ane ko za ba raison mo boete ou eza valable to ndenge ni na bango nyoto wana raison za valable ane ezate po tant to kendaki na enrôlement bat bano sa relais malade ezalaki te et comme tanga ba élection malade koti nyoso wana tozo ndima kaka mais les 30 il faut to kendeka maponami. Soto ke maponamité, l'Icolona se fait tout à l'heure. C'est que on est à Kinshasa Pamba, Kin Kaka. Et ça a deux provinces ou trois provinces.
nani Beni Butembo na Mai Ndombe yango nde mema bes monte na makambo ba élection maman eko mema pe bes te kutu eza kutu avantage na biso pourquoi place wana nde place Kabila trichaka place wana omoni Beni Butembo Mai Ndombe place oya trichaka so alongoli place wana eza avantage na biso nyonso original négligence eza bango moko négligence eza biso te bayebi bien na Beni Butembo balinga na bango Shadari te Nakala balinga ki ete bayebi ke place wana opposition aza na succès mingi yango moni ke basali eloko wana mais na eloko wana yango tokoboya te poto ke na maponami poso toboyi maponami eza lokwa topesa biseme pa Kabila yango moni tondimi eza ba obstacle wa salaki na machine yango pa ninga sala na ba province wana madame ndeko tozonga na momke uto yebisa biso ke eza place ya trichaka mais Shadari azala sima ya Kabila so ils que Kabila penza trichara ba place ana jamais ba koko anile ba nini ba vote ekende na ba province wana eloko lobeza motuya oyebi ti lelo ke élection so sama na mboko te po na nini po IDPS a bloqué bango partout na plan ya tricherie toza vigilant na plan nyonso tout po tozo surveiller tous les provinces moyen à tricher ezate yanga na komi kolongola isika oyo opposition zo sala succès yanga komi kokata yango mais biso tolobi tozo keika na makonana yo moko lobi tricherie za kuna yo moko so lobi bo sa succès kuna yo comprendre ngate madame na lobi boye alongoli biso place wana po yebi ke toza vigilant na yango yango po ayebi ke toza vigilant po yebi lisusu ke toza na succès makasi na Beni Butembo na Mai Ndombe yango moni ka luka ki ya kase biso makase biso te ye moko na mi kase yango moni tozo yebisa na nanga buzo ba onyo tozo sala toyebi soki le 30 asali ba bêtise ayeba ka yango akomona biso avant to ne parler de la nation akomona to kobanda na porte ya ndaku na ye yango tozo kebisa déjà peuple congolais azali sou bazoba ezaka na série ya mbutamutu kisenga te na série oyo tous les Congolais à Fongoli mis. Moi, à qui m'a biso ezate maman. Na biloko nyonso bolo bana bozo akizeka nanga. Dernièrement les qui na télévision azana na insécurité. Vu que ba biloko bolo bana bozo kana yetu ndenge nini po na kokoto nanga mutu nyonso IDPS azaka na nanga po na nini. Maman, oyebi bien. Peuple congolais nyoto yebi ke nanga aza mwana musala Kabila. Yango wana biso toza na posa ya changement na mboko oyo toyebi ke nanga na munoko na ye akotanga kombo ya Félix te akotanga kombo ya Shadak mais poto pouvoir ye ke bango baza na basoda biso toza na peuple yango moni ke tozo tia mal à l'aise partout azali soki ameki akovisiter biso toza na po moite quelque part pe koza shit na bino na ndenge ni parce que boutaka mutu mo msapi maman biso banda to banda mamba ya politique jamais to kweya opposition jamais yo moko yebi bande on a besoin de babundisi biso oya mafia wana oyebi balongi te bango nyoto bazongi na sama kolo na biso ozo comprendre Mobutu kuta banda baliti titi suka tala mutasuki sai yango moni mandefu mutazo suki se nani mwana tato mandefu ondena yebi mandefu te mekabila mobala ujana wazanga tibelesi yebi yango te mwasi nazanga tibelesi tala tolo ba mambu eza très important yango tozo yebisa bango nanga soka za na insécurité pona moyibi na ye mais nanga soka lobi clair biso population toko cadrer toko protéger poni boko tika kama makambo eleka nano na kimia teke pona kokotaka ka nanga musapi botiki no makambo ba élection eleki no na kimia boteleli après boko agir après au moins avant ba élection ba acte bo poser na soki likamo ekomeli avant élection au moins que directement ba ko accuser opposition maman likambo comme la nanga lelo et comme la nanga te eza na avantage na biso yango biso to ebisi nanga o sel sélection o salisa te avantage eza pa na biso po yo ina yo po yebi yo yebi que avantage eza pa na biso yebi yango te premièrement communauté internationale ayebisi nanga soko salisa élection te tozo kende na transition sa Kabila le lait et président des États-Unis ayebisi nanga na Kabila mandefu soki osalisi élection te yebaka yango na Congo ekozala la passation du pouvoir par force yango moni peuple congolais avimbi côté wana biso tout tokomi basoda États-Unis oyo akomeka yango nazoyebisa ndeko Kabila mandefu
bimisa mabendo na yo okomona bamabendo eleki yo. C'est que cette fois-ci boye mabe po toyebi papa la biso Tshisekedi azalaki vraiment papa mo akimia papa mo anda olinga makile tanga te mais ndenge bozolobela penza c'est que bokomi na vitesse mo mabe yo sa biso na somo la opposition boye te mama na ngai président Tshilombo Félix azalo ko président Tienité ozo comprendre na minute oyo nde tozoloba no awa totie Kabila mandefu abotola biso pouvoir na 2011 tobima na nzela asala oyo yalinga kosala mais lelo Kabila komeka te kobotola biso pouvoir soki kaka meki kosala bavanti mais kozala likolo na se kotutana déjà tozoyebisa ye peuple congolais aza déterminé ya kobima na nzela. Mama mutoko bangisa muninga zate atandenga zo sopa bambolombolo wana biso toza ba technicien toyebi ndenga ko neutraliser bato lobi ya mafia wana mbomoni te ke rivalité wana entre bino et au sala mabe morobwe beaucoup kanga mate bozala ini pour kende de l'avant. Bon question tourner za très capital toyebi ke bata mafia wana ba miyibi wana ba commerçant wana ba banyokola peuple congolais tolingi ka bango pourquoi porte za polele accord na bango le 23 déjà ici là expira déjà biso accord na biso na Vital Kamerhe eza 10 ans bango tellement de baza mutoko voter bango azate peuple congolais déjà comprendre yango président biso Tshilombo na bolingo alingaka batu nyos ba politicien nyos na ba basala ke mabe alobaka baya pembe na ye yango bisi bango porte za polele mais ba ya lokola ndeti caméra ya kité pour accord eza 2 personnes mais ba ya lokola bandeko na bango lokola ba kike mulumba ne ba yaki ne ba ya ko sadere tu porte za polele to boya bango te mais to pesi bango na minute to pesi bango 48 heures so ba yete etali bango pona nini 40 bon ça non partant pour biso nde to saboto na pouvoir peuple aza na pouvoir ayebi muto akopesa vous êtes trop sire toza trop sire toza na pouvoir peuple ayebi muto akopesa pouvoir ata yo pe oyebi muto oza na pouvoir oyebi Kabila ye moko aza bien informé ayebi Ujana yo moko toyebi na ba interview yango lo na lo baboye Ujana Olive Lembe sala musala ya cuisine tika mamba politique po soki to bandi koloba zeme oyaka nango na ndako ya Kabila eza Kabila te eza ya major wana toyebi naza poso sala ba délicace pona bango te toyebi na biso Olive toyebi sio tika président Kamerhe kimia tika président Félix kimia pourtant to bandaka buzoba yo ozala te moi ça président na biso ana Tibelez moi ça Kamerhe ana Tibelez c'est bongo yo Tibelez yate. Merci papa, mon mot de la fin pour to comme il y a na souka mon mot de la fin na ba Hollanda yo na ba poto par ci par là monde entier mobimba olobi nini mon mot de la fin. Eloko na oyebisa bana poto bino nyonso bozala kimia botia bisoka na losambo po toza na bitumba ya makasi bolemba te bo prier bo soutenir biso po toyebi ke le 30 toana bitumba le 31 bana poto toana esengo mais le 6 nde toyoka nanga soka publier mabe tokoti guerre original. Voilà, on a zaki micro baladeur to salela kibino bouti kolanda ndenge bato IDPS balobi bolandi bino mo boye ndenge ni bo juger mais biso to sali musala na biso na pesi merci mingi na baone so bazala ki ana pona kolanda biso na pesi merci mingi na babone tout ya mltv1.com o bazo soutenir biso bazala na sima na biso na pesi bino ba merci na pesi merci mingi na bébé secret na pesi mbote belé na Messi Bokanga na pesi mbote belé na Jericho Betox ya na bosa na kete po so qui a été ma plein na lingi bino mingi ciao original